soki mama si azalaki starté ata présence na ata lokolo na ata mutu na ata nyonso ya bolinga bomona yango te prévane ke soki aza na mosala te bolukaka ye soki aza na makambo osala te bolukaka ye bino moko bokomo créer baactualité ya lokuta mpo boluka ye bomonaka ye parce que fois kota répétition bomonaka ye parce que fois kota concert bomonaka ye fois kota na kati ya clip soki mwana mwasi wana azalaki bongo te bolinga bomona ye te parce que aza déesse c'est une reine mama wa taifa ejika et puis natuni yo na ye nawa batami na sa mesa nawa aza na sa libanga est-ce que na kilelo mpenza bino bokofungola mpe botia deba ya elamba lelo moto azosala na motoki na ye comment akosurvivre les jours je vais mourir quel est l'exemple je vais laisser pour mes enfants na kilelo yo okofanda pe ovimbi na kiti olobi keno nobeta lisolo akolata na kilelo yo okopelisa mpenza live olobi te nabimisa basak na kilelo soki olingi okota na matalana ya makasi yaya lekata mwa kote ya fondation so olobi te nabeta matalana ya old lekata kote ya fondation wana tokobetelo maboko mama wa taifa ejika bondimake bamusicien mpe bato bino bofingaka balesaka bino bondimake bato bino bokitisaka balesaka bino bondimake borespiraka na yango peu importe ozoya kolakisa minene na internet que non moi j'ai réussi tu n'as rien réussi ma chérie si tu as réussi tu peux faire des émissions sans la haine tu peux faire les émissions sans insulter tu peux faire des émissions sans vraiment faire que aujourd'hui au fond du pensa que le bien là comme tout pas yo qui a comprendre que non bien sûr avoir raisonné mama wa taifa ejika on a balandi na biso nyonso ya Jika TV News tupesi bino mbote eboye ibolamu na Jika TV News ebandeli ya semaine na bandako na bino nayebi te bozali ebele te bokozala ebele ya kolanda émission na biso tolobela nyonso elongo na Jika la mère des nations comme l'habitude tozaka na basujet ebele sur la table tokolobela makambo ebele mais tokosala nano lelo mwa analyse ya moke ya mbo tokota na baactualité musicale ezali ebele tokofungola na actualité ya yambo mwana mboka inosubi azali koprepare mobange na concert ya monene le 18 ya mois oyo na Teni de la Gombe concert wana mpenza ezali monene soki oyebaki te à travers Jika yebaki mwana mboka inosubi jeune leader ka ndenge nabengaka ye nyamazamba atiaka makelele te tigre le molodo ele number 1 oboyo osali mokili na yo ndenge nalobi boye esali yo kanda kende omela mai ya javel yebaki na olobela inosubi lelo lobi ti ndenge nzamba oya alors mwana mboka inosubi azali koprepare concert ya monene elongo na bafane na ye tu na bato balingaka miziki na ye na fiero azali kosala na mboka na biso azali kobongisa concert monene ekosalema bongo le 18 na Teni de la Gombe ebongo biso tu tomibongama biso nyonso tozala mpenza ndenge esengeli mpo tobeta na porte ya kobosana te ya solo ya mboli susu nakota na sujet na kolobela mobange na concert oyo tata na biso legende ya mboka na biso Koffi Olomide azali kobongisa na mboka Paris bongo 2025 ekozala opesi mbwa mbwa boyi oyebisi mbwa kekamata makambo oyo mbwa alobi ete na kokamata makambo te ezali ya ngai te banguna na ye tu bazali kozela mpe bazali kotala bamosusu babatami na bamadusu bazali kotala ekozala to ekozala te biso tokoyebisa bino ke ekozala epodome de Vincel de Paris ekozala iyo ekofanda mpe ekotosa actualité ezali bobele se moko concert ya malonga concert de l'année 2025 ezali bongo na Paris baconcert ekozala nango soki opesi date opesi makambo tokolobela yango pourquoi pas tokolobela yango parce que ezali kofaire partie na makambo ya miziki ya mboka na biso tobosana te Platinum ezali konange tozali kokonsoma yango kitoko tobosana te tokende kosomba yango beta mwa tour na Braza kuna epa ndeko na biso Gaël na Paris ezali partout awa na Kinshasa beta tour na Oshwe okozwa yango so komi kana Oshwe lobi nazoluka chez Koffi olakisa otala immeuble wana chez le Koffi okota mbala moko reception zo yamba yo osomba oyo oza nango bezo so osomba 20 so osomba 50 so osomba 80 ezalaka yo alors tobosana pete ke mwana mboka inosubi ça fait longtemps achaki album na ye sur le marché na kombo ya EP Calcul EP ezali na 6 titres ou déjà ça consommé 3 titres chez ne me trompe pas cela veut dire qu'il y en a 3 titres tikali sous 3 titres
kala te tobongama clip ya moko koya soko bomoni déjà tomona ki mama Afrika elongo na ye bafandi pembeni seke makambo ya kitoko ezali koya tobongama pe tobongisa mikaba na biso seke makambo bien ezali koya. Alors merci beaucoup to continue na sujet ya mutu ya makasi tolobela nanu bandeko na ngai. Lelo YouTube ekoma monde matalana, lelo YouTube ekoma monde ya kolakisa batu mutu afandi na ye na internet alobi na eloko te asali kaka vantar ya bilamba, asali kaka vantar ya lunette, asali kaka vantar ya montre, asali kaka vantar ya griffe ya elamba ya lati. Mais likolo nango akozwa autorité pe courage ya kofinga tango mususu mwaso aliki banda lelo chilobi. Akozwa courage ya kozwa bilamba ya mwaso aleki ye ko banda maluku tina suka ache abandi ko critiquer ye. Abinga so nazalaki yo na place na lingana lata wana te. Yo vraiment oyeba olata te. Ngambe na yebi olata. Yo vraiment il faut bazongisa yo. Basi star to mwasa star a cause la boyete. Awa nazo kote la basi tout ya ba star. Bazalaka ba sujet ya monkeri, ya basi moko boye ba insensé, basi moko boye ba impoli, basi moko boye ba rata ba vie, basi moko boye soka fingi mututa auzo ya oliate. Iye moko pazo beta tolo ke nga bo comprena moko boye za po YouTube afuta abiso. Do ya kapwa finga batu po alia. Ya kapwa tuka batu po ina suka sanza YouTube afute mwa mbongo asivile. Mais malgré tout ça, autant la vie na yeza misérable. Mais azali komitanga kaza parmi bato bazana mbongo zéro personne. Naza kozwa basi tu ya bastar, na che bango en place, na bandi na oya nga la préférée. Bozweli nga ye bocheye na ba panel na bino salité et pour là ezanga tine ezanga sens. Bozo dénigrer habillement na ye, bozo dénigrer nzoto na ye, olobi ke no sindi le cœur ayebi olata te, sindi le cœur ayebi le côté. Na seka kabino pe na tala abino na lobi soni. Na répondre bino sincèrement. Sindi le cœur, elle est le seule femme, elle est la seule. Elle est vraiment la seule femme. Star et la femme de star a s'habiller très bien. Est-ce que tu yokan? Tolongoli maman Sylvie Mampata. Parce qu'elle au moins de base à sa maman pasteur. Alors baraki aza pasteur, à sa servante de Dieu. Mais basaba, ya ba star au baza hors de Dieu. Cindy Leker, elle est la seule personne. La femme, il y a les gens de mon neno à la tarakitoko. Au talier likolo china se olobate que moi na moso na kokole côté habillé maté. Et puis na tuni yo na ye na wa batami na sa mesa na waza na sali banga. Est-ce que na kilelo penza bino boko fungola pe bocha débat elamba. Lelo muto azo sala na muto kinaye comment ko survivre. Les jours je vais mourir. Quel est l'exemple je vais laisser pour mes enfants? Na kilelo yo ko fanda pe o vindi na kicho lobi ke no beka le solo akolata na kilelo. Na kilelo yo ko pelisa penza live o lobi te na bimisa ba sac na kilelo. Soko lingo kota na matalana ya makasi. Ya le kata mwa côté à fondation. So lobi te na beta matalana ya old. Le kata kota fondation. Wana to bete lo maboko. Parce que soki lelo yo le ke lobi ngana sala matalana. Et puis matalana yo zo sala na moto soka lobi ka kota na via matalana et simbate. Boka matara sindi bo comparaka ye na ba royaume passé. Je suis venu uniquement pour vous, les insensés, les diables. Basi wana bokitisaka chaque jour, basi obokomisaka lokwa mwa lipa na nguba, yeba ke mwasi wana soka lati mabe eza volonté na ye. Elambo ya lati alobi ke elambo etosi nzoto nanga, elambe respecte nzoto nanga eza ya yote. Na sina yebisa bino jour moko que non so bomoni Cindy Leker alati loko mama si alati loko même vouloir apamba ya ke ça la recherche nango malinga katenda komi sango grave
akitisaka yango moni eloko yo okomisa yango ke nalata yango ka na matanga nalata yango ka na fete mama si akenda nango répétition eloko so obeti na internet baopesa ba 5 000 euros baopesa ba 3 000 euros so ye alati yango akenda nango répétition so alati yango asala mwa video moko boye ya simple bobosana teke c'est la femme ya numéro 1 ya sapi ya République démocratique du Congo pe ya monde surtout en Afrique aza mwasi ya numéro 1 ya mutu ayebisa elamba yaka elamba fanda elamba fanda elamba tosa nzoto nange elamba tosa ye obanda bomwana ti lelo akomplika na bilamba mwa shati na ndenga koma na bilamba ya ba 100 000 soka lingi azo inspiration olata ozongo epa na yo sitoche te azongo epa na yo femme insensée te azongo epa na yo femme oyo o rêve vie ya rêve te azongo epa mokolo elamba o balala ne mbetu moko te balala ne mbetu moko so vraiment lingi azwa indusa ya elamba azwa indusa elamba epa ya mokolo elamba waza légende ya elamba aze légende ya musique qui est Koffi Olomide et c'est pas na yo te ma sœur on atala la vie ya bandeko na ngai ya YouTube na lelaka parce que na lobaka lelo musala to sala eza passion mutu mususu ayebisinga bozo profiter na sima na bango pona mbongo na lobaka hoha na kotanga kombo mutu te. Il n'y a pas longtemps, il y avait quelqu'un banda kolandelanga suivi à chaîne oyo pour basala ngo monétisation en Angleterre. Un certain moment na yebisi ke tika zela na beta 20K bongo to banda ba démarche. Vous pouvez imaginer depuis 2020 stilelo na salak meka nanga ba caméra nanga transport yanga sala musala za passion nga mona yebi pourquoi na sala ngo. Chez nanga futa matin et puis tozo exemple son en Afrique na lobi ke no cheno ba montiza ngo na Afrique. Oza si na ozo mbongo na yo mutu ufande la YouTube matin midi soir na poto et tozo ndenge moko te. Ya débattre. Bon du marqué ba musicien pe bato bino bo finga kabale sakabino. Bon du marqué bato bino bo kitisa kabale sakabino. Bon du marqué bo respira kana yango. Peu importe ozo ko l'examiner dans internet que non, moi j'ai réussi, tu n'as rien réussi ma chérie. Si tu as réussi, tu peux faire des émissions sans la haine. Tu peux faire des émissions sans insulter. Tu peux faire des émissions sans vraiment faire que aujourd'hui au fond du pensa qu'on lobby et là comme tout pas yo qui a comprendre que non bien sûr à raisonner. Dans ma vie, si tu m'as déjà insulté, dans ma vie, si tu m'as déjà dénigré, dans ma vie, si un jour, au cours de ma chérie, ne te trompe pas, je te déclare, na déclassé, peu importe aux multimilliardaires, na déclassé. Yango bomonaka, ata botagenga na mutu moko afinga mopao, afinga inosi, afinga mamasi, ata botagenga na mutu wana lobi makambo mopao ndenge nini, alobi bola mamasi ndenge nini, natala kaka na ocha commentaire te pe na otanga kombo na ete. Parce que mutu afingi yo lelo, lobi azape na facilité ofinga, ata lelo aye okumisa yo. De la même manière afinga ka yo to wa liboso, azui amoni ki actualité zo permettre ye aya okumisa yo, aya okumisa yo. Tant au mona ki actualité zo permettre ye afinga yo lisusu, aya ofinga yo. Alors soki yo mutu lingaka mutu ba finga ka à l'époque, oyo kokumisa mutu akumisi mutu lelo, je suis désolé. Nde bato ba benga ki bato bazanga ba position. Ata botagenga kingandi tala maloba kutu kinganda lobi na sepeli na maloba na osepela kana ngo jamais de la vie niveau nanga pe raisonnement nanga ezala bongo na osepela kana ngo te jamais de la vie. Pourquoi na osepela kana ngo te? Parce que na yebi ke muto afinga lelo lobi pa finga ata komisinga lelo mais ça passe. Et ça passe. Bozana YouTube mibali bino bozwa grâce ya kolakisa ba vie privée na bino. To mona vie extraordinaire bolakisa biso pe. Mais sindi le cœur ya internet. To mona yena Koffi Olomide. Passé ni présent, il a pas été présent na la forme légitime de Koffi Olomide. Et star likolo nango. Boluka bo sala ba recherche ndenge na ndenge sur la vie de cette femme là, bo trouver le côté. Eloko bomona ye ya kofinga ye mwana msala yebi olatati.
Yo penza to la tielo kodini eza kalikolo nzete ma chérie bolingi e pa ke do vimbi sans autre soka vimbi sans autre ache ba botox ache biloko nyonso eza ko fait partie na beauté mais ya lobité ngana kipamvita na kotika la kipamvita la reine la sainte na ko retoucher nzoto na ngane loko moko te kaka ndenge mama ndimbo abotela nga ndenge pe na otikala eza problème au fini nga lelo elongi monene c'est normal so na lakisi yo bipa elongi uta ondi matin akota mabele na 100 ans mokolo elongi oyo naza nango omoni elongi oyo ofinga tala elongi monene tala elongi mabe mokolo nango akota na mabele na 100 ans original sko nga mutu nazwa elongi na ye naza photocopie elongi na ye oza sur likolo na yo likolo internet na ko modifier elongi mokolo elongi akota na mabele original na kosala ngo jamais jamais de la vie alakisa que place au bateau yo oya kotuna nga peke mama Judith o kolobaki akitoko kitoko fitre kuna pe bakolongola fitre bobengi bango ke bakitoko mais ye to mona na ba vidéo na répétition très belle naturelle de près boy na ndima te kezayi de près boy na mona ye na bite yete est-ce qu'on peut être belle naturellement comme ça de près comme ça na sali la bino live na Brazzaville en plein live en face à face de mbundu na ye na benda ye pe na zuma ye na lobi ke botala bozonga na live na sala na Brazzaville na zuma ye peza na lobi ezalaki système olakisa bino ke botala mutu bofinga ke matin midi soir ye yo en personne na bendela bino ye botala ye fitre ou pas elle est jolie fitre ezalaka mwa eloko akotia matungulu matabisi na salaka promotion ya baproduit sensibilisation na biso ezalani femme il ne faut pas être complexé vous savez complexe tinda mutu dans de bêtises il y a extraordinaire il faut rester naturel. C'est quand tu es complexé, okolinga ke ochachoko banda mutuchi na makulu. C'est quand tu es complexé, okolinga olatas au-delà de tes moyens. C'est quand tu es complexé, okolingo sala makambo zana ngote. C'est quand tu es complexé, okofanda dans le vidéo bando filmer nda. C'est quand tu es complexé, okofanda bando filmer bilamba na yomoko. Zoto ya yomoko, c'est quand tu es complexé. Quelqu'un qui n'est pas complexé, tu ne peux pas prendre ta vie à toi et montrer aux gens. Jamais de la vie. Yango balo bakamuto bata me alikio na maye. Lorsque tu es complexé, tu vas commencer à faire des choses selon les gens. Alors, glorifier et taper ma boque, on a bâché à complexité. À commencer par Mamassi. Et je peux louer aussi la présence de Aigle Jaune. Cette femme-là n'est pas complexée. Elle n'a jamais été sur le média. Sauf que Mamassi Azala qui m'a invité Bandeko. Ata Linzaka Mamassi Boulinga Bomo Nangon était internet. Soki mama si azala ki starté ata présence na ata lokolo na ata mutu na ata nyonso ya bolinga bomona ngote prévane ke soka za na musala te bobuluka kaye soka za na makambo sala te boluka kaye bino moko bokomo créer actualité à lokuta po boluka ye bomona kaye parce que faut ko ta répétition bomona kaye parce que faut ko ta concert bomona kaye faut ko ta na kacha clip soki mona mo swana azala ki bongote bolinga bomona ete parce que za déesse c'est une reine azakarara komona bango et moi soza na discipline ya nature ya vie na ye azalaka na côté moko ya kirene atanga jika bêtement comme ça moninga dans le bêtise tu ne peux pas me voir tout le monde en aura parce que il y a l'actualité il y a des choses à parler aujourd'hui c'est spécialement pour vous les femmes je vous dis et nazalaka na sonia komona mibali ya bazoba bakoti na buzoba ya basi insensé. Parce que na buzoba oyo eza censé que nomi basi kaka nde baza parce que basi baza na mo ba réputation moko boye beba epone eza tina te eza bizarrement mais yo mobali oyo koti na buzoba okamati pe mwasi ya moninga neti mwana mobali moko boye depuis fandela ki mamasi azalaki na mwasi akima ye afandeli kofinga mwasi oyo ye moko azalaki ne na ndako akoko maîtriser ye mais cette femme là c'est une reine. Omoni soki mibali bana makambo sango osala na internet ete ya bino so mobala na makambo bayaka kosesungana
mais bino basi bofandela baninga na bino basi pona zuwa na tie aigle jaune. Pourquoi? Parce que moi ça star monene faire rigola na mbongo, faire rigola poser, faire rigola réussir ma vie, peu importe, faire rigola à kenda old mais bota la aigle jaune ala ksakata liza kana été ayebi place na ye jour aigle jaune a oleka, jour aigle jaune a obimisa mutu na ye a oleka ba star rebelle prévane botala na matanga ya Mimi Chikeva ozoka solo ya mpoka ya basi mo bo ba obelela mama si yeyo bo comprendre que bo finga ka ye na no bo maîtriser ye bien te et azakande ki to ko boye voilà ba basi oyo bazana mutuya tango babimaka po batika impact na société tango babimaka po batika bilembo tango yozo sala courage ya ko sala live bazuyo mutuchi makolo nga muninga no mosi na lobi na lelo côté mais yote na lobi na nga na lelo côté na pauvre na vraiment lelo côté mais na talio na lobi yote yo à nouveau moko très bas wa vraiment na sema kasi donc na zuyo pena na bandi ne bandeli ndenge ozu pena mama sio na miniature ozuye na côté bandeli la vie na ye dans la question on a posé rabino ba insensé ozwa kisi te on dit mélanzambe te pon du ma que vie à moto changer c'est quoi? C'est par rapport. Zo photo ya bana Barack Obama ya kalana ya lelo o comprendre ya kala bazala bizarre mais bazala toujours ba multimilliardaire kikalana yona kilelo na ekozala ndenge moko te mayaya soki kikalana na kilelo eza ndenge moko seke ya soni yango mona ka bazu mutu mususu photo na ye balobi te kalana eleki yo. Donc il faut changer. À ne pas oublier que photo bilo bozara na bitide ya kolakisa ka na internet pour finga sidi le kia ya ba photo ya bomwana sidi le kia kota na quartier na te bébé ba misusu na âge ne bazana ka classe. Cela veut dire que de la même manière à kota ka pépé yango bozwa ta ya kolanda zembo mo bonheur pour comprendre. Je ne suis pas ici pour na olobe la makamba bodingo. Vie privée, vie privée, c'est sacré. Les grands-parents nous a dit, les vie privée à mototikali sacré. Nazawana te pona obetango. Mais quand à landa mon bonheur, on comprendre. Aussi yo motozo critiquer moto. Yango mona musala za na moto ola kseko la tate. Yango bipolaire oyo zala na moto akoyebisa yo que tala motozo lobila a niveau na yote tala motozo lobila okoma kape niveau na yote aleki obanda lelo chilobi a old a niveau mosusu bokotika la kokoka na kate même dans un rêve moto ko expliquer azate moto lobelo malobo no loba azate moto penza ko expliquer yo makambo ngana oloba na yo azate moto yebiso ko ali banda azate on t'a expliqué au sens sabilo au salazate. To zibilo ko mama si abetak na oyozo la ksan internet yandenge moko te. Moi ça me fait mal voir des femmes faire des tapages selon des bijoux, des tapages selon des habits, des tapages selon des perruques. Je ne peux pas compter le nombre de perruques que j'ai ici. Moi, la pauvre. Je ne peux pas compter. Et je ne peux pas compter le nombre de perruques que n'a pas ça moutou, n'a pas ça bateau. Vous savez pourquoi? Ceux qui n'ont pas de perruque tamoulaï, et ça l'a moutou passe, comme ça l'a moutou kilo, mis ce comme anga rouge. Cela veut dire qu'il est sensible, mais l'eau est tout fait en zotonanga. Et na fandi quelque part na yoki mosimoro boye a osala tapage ya perruque. Nathalie, il faut na vérifier perruque oyo. Est-ce que ça parmi ba perruque o naza nango to eza te. Na koti na lobi te na bimisa moko natala. Na lobi o
mais eza ndenge moko natali mbula nalata yango nalata pete natali mbula na utiliser yango na utiliser yango pete nayoki mawa vous me faites pitié 2024 mokili ekende petit à petit na fin nango 2024 lelo boye nde toza boye toza le 9 toza na course ebele bakokatana eza na noko tonton na yamba ye c'est un ami de moi nakobenga ye ata na 18h na lobi papa ema nazoyamba yo mama leka yako yambanga papa ema nalingi tosala émission mama leka nazoyamba mama Judith est-ce qu'on koleka na église toza na clip spécial lelo ozwa ba image bobengaka ye famalola nga nabengaka ye papa ema c'est un ami, c'est vraiment un ami que son âme repose en paix. C'est difficile ya kobeta lisolo ya moto oyebi pete ke po oyebi na TV mais oyebi na vie normale. Mais nazota la place à saleli accident lobby na place église na eza de eza kaka 5 minutes l'église à quoi place à salela ki accident et puis na kati ya mutuka te ya kotelema mutuka na ye pembeni so tali place à salela accident na plateau il fallait kaka leka à quoi place à mukie à koti na veni tout droit na église na ya parquet mutuka koti na église. Ce n'était pas loin de son église parce que zalaki na nzela zokende église. Mais le frère va bêtier, va ramasser. C'est à ce temps ici que yo offanda l'internet yo beta tapage. Yanda au sala tapage, ya li papa, au sala tapage, ya perique, au sala tapage, ya nyos. Vous êtes malade ou comment? Au dénigrer baninga, au saboter baninga, ça c'est temps-là. Que on dort avec des chagrins, on se réveille avec ça, on ne sait pas, Dieu, mon Dieu. Et si aujourd'hui je pars, quelle sera ma vie? Bozo attend, yo finga bato. Depuis bo sala ba succès, depuis bo sala ba combo ane pesa bino nini, ba combo ane pesa bino ba vie, obo sala nango ba tapage. To continue na vie normale, rien du tout, zéro to yebani. To coach pe na ba vie normale na bino zéro. Na ba oba na poto na ba oba na fliki ndenge moko. Ba bino to bomba na lekio na mayele. Bino na ko bomba na bino boleki na mayele. Bo bomba ni te parce que boteka ba fi na bino. Il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler parce que nous sommes de la famille. On ne peut pas dévoiler parce que nous sommes de la même famille. Il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler parce qu'un jour, on a partagé même de l'eau à boire ensemble. Mais, bino moko bo permettre de surtout dévoiler par ma camna bino pourquoi. Yo moi sur yo. Omitala hata ngofinga sini. Omitala yaya. Moi si ma base à la te chérie. Mais yote. Yote ma chérie, yote ma chérie, na ko fulote, yote, oko fanda ate ofinga mamasi, yote. Nandenga mabete yote. Na lelo, na lata te ote, na sala émission te. Ekote lata, na yebi bilamba musu, na yebi tembula na lata kanzamba lola ya zatemo. Na koma so na fungoli garde-robe na lubi, oyo kana mesana nango yango na lataka na vivra pona yote na vivra pona ngamoko déjà oyo zo luka na internet ozo luka wana nga na zwango déjà na vie normale yo yebi yango mais nga déjà na zala nango ce qu'on a luka ni na ko impressionner na voilà bomitalati do via matalana na bino ezala na royaume passé ezala côté ni bolingo botisi yango na via moi si abat bolingo boko c'est complexé moi si aboya complexé moi si tika complexé na défaut yenda zabo abima première école ya mamolive
ya rais. Boloba bosala tu ya atala abino kabo necha mona abino te. Tango otala yo ozosalela ye kamataka sandala lati wana kendo lukango so eza kombe yo lakisa biso ya original ya muyibi te. O bayaki kotekela yo moto ake koyiba na magazine ta ye kotekela yo na 100 € te. Lakisa ya bien. Imaginez moto akomi na niveau ya kofilme même parfum alakisa ngo. No bwa soni ya Kongo wa soni ya mboka oyo. Samba yo ke la bino mawu. Et puis boko fanda na ba TV on dirait ba véritable bato malonga bo pesa bato ba leçon. Boko pesa bato leçon te bino. Wa chinate. Samba li bisa bino. Moni Cindy Leker, c'est une femme à respecter. C'est une femme qui mérite. Az exemple la bato télé. Tout le monde a caillé parce que az star. Az obligé à yemba. Mais dans denga normal, mama si beaucoup comme on a été. Et puis les gens de Nabisu alingate. So botali bien les gens de Nabisu alingate. Ata muto pesa na pembeni na été. Même na kistar na yi alingangote. Pourquoi ayebi? So boto sanga, il faut boto sa mwasi nanga kolika. Voilà. Mwasi nanga kozala stochti. Mwasi nanga kozala na facilité à kosola na n'importe qui. Parce que ce qu'a sali yango, aza soumwa sa les gens de mener le quoi confier le biti. Na yo benda bino matoi. Wa soni ya mokili. Moni place au chima masina profil. Moni place au chima masina miniature. Pona olobaki alati mabe yo, oyebi olata te yo wa mabe. Na kilelo basale la susu. Challenge ya bilambate na lelo basale la susu tapage ya bilambate parce que la mbeze loko. Tout mona yo sala émission sans montre, sans ilo. Maboko nanga sans ilo qualité. Dans sa l'émission. C'est pour vous dire que non, à tout salindengeni, ils a pamba. Ils a zéro. Bola paka mwana masu, a camarade na binote. Na ba na classe na bino, ya zate. Na bateau bino bolobelaka, ya zate. Azape na besoin na binote. Bino nde botiaka yeka po boyebi ke so bolobeye bolia. Merci beaucoup. Après c'est bino mbote mingi. Bobo sanate, to consommer platinum, to consommer bazembo kitoko za kata platinum, et kozala malamu ni. Message na ngeleki. Mikolo ezaka tant. Ezue sali opasi zapinga, ezue sali opasi tapinga. Mikolo na zongi ndenge na zala. Oye o meki pam na zana bino. Tozaka na bino. Oye otali na péché yo na moni pa. Oye otali o meki na péché yo na moni pa na zongi. Parce que loko bobando luka yango na yo simbela kama masi o mona ndena yo. Merci beaucoup, bye pour Futani Mbalasi. Merci.